Donc, on a vu vraiment express. J'espère que vite, on a pour le cas, oh, voilà. Merci beaucoup, papa. Oui, Kovanda. Merci. Rit, ça va? Rit, on a petit nouveau qui m'a dit, banda, donc, tam, vous avez été de l'autre, kabuka. Vandia, on a un noko na yo, la moni, batou surtout, bakotinga na kata ndako awa, bakomaki bakoya. Parce que mutu mwa koya mena moni bayelinga ebele awa. Babi ke baye ko luka yo. Parce que ça li kama mabeli banda to zana nyongo babi te. Baye ko kanga lupango ba mona ke mwana moko mwasa kitoko basepela kina yebwe. To swana kina bango ame to kitaki mitema na se. Bebi bato bakotia. Bebi bango ndeni. Nani va obala. Vous savez pas la gueule de l'homme déjà. Mais la tiki biloko awa, la bique de vacances en femme. Biloko n'a pas yeux en côté. Le fonds là on peut mais inspecteur à la qui biloko toi commis. Inspecteur non qu'on a yo papa Alain. Inspecteur qui biloko nous surtout. N'a pas yeux en côté. Est-ce que l'on dit maintenant que bateau oyo ba okanga lupango awa? Ce qu'on dit, c'est que tu vas quand on parle, la numéro à Massangawana, Zona, bon, nous sommes une messe en enveloppe pour que ça plaît. Ok. Merci. T'es dans la parole. Oui, ça c'est un bon biloko nous surtout dans le petit cabane. On dit que nous avons biloko oyo. Na compte que bato oyo ba ko kanga lopango. Na présenter à la famille mobimba. On dit yango. Bon, papa, ndenge sili koyoka. Lokola mwana ndimi ngai pe na ndimi elongo na libota mobimba to ndimi biloko oyo boye na mo. Merci. Alléluia. La titre à symbole. Rit. Bala sekinga mona mobali moko awa. Ba ke bela ni bale bele na confusion. Na lengi ozoyeka na liboko. On a senti que réellement mobile à moi oyo ngana sepeli na ye oyo atungisa chaque jour so na oya ka 21 na ndako za ka cause na ye na kisanga na nuye lelo awa na mona ye Ha, ça c'est ma fille hein. Yarite. Yes, yes. Hey, Manix. C'est toi qui dérange ma fille. Je me dérange à moi. C'est lui. C'est lui. Andivia sakoti. Andivia osutumugasiko. Vraiment, nakolo balikamo moko. Papa, obaliriti. Na pojo motuna obaliriti. Nante. Obaliriti te. Yoko kanga lupango. Na zwi biloko o na ndimi yango na kike yoko kanga lupango. Biso na kutimi na biso. Et puis na ndenge ya bosambeli na biso. Tolandaka étape nyonso. Tolandaka étape. Yoko kanga lupango. Malasima
na posa ola sanga bokasi na yo oye ko sala dot o sali komo nango pre dot ngana ko tengela rit mena tamula mingi penza te na ko bana ko tala mena takala misu mibale donc okende ko umela te po so ba misu ba ko beta porte balonga libanga o chakite na ko pete ke yo mwana komi azoko ko tambola te na lingi biloko wana te mwana nga soka bimi akozonga na ndako azonga eza te ko alala kisika moko boye oyo ki mamna lebi na yo voilà l'accent que reprendre soin ya mwana oyo na tina ko honorer tina suka avant obenga ye mwasi na yo kisi kwa zana mwana nanga ondima kamna lobi d'accord que le Seigneur vous bénisse amen. Papa, opesi botundi mingi na oyo nyonso ndenge elekela ndenge oyambeli biso topesali biso esene yango wana eloko tokozongisela oyo sikoyo biso famille baseke toza kosenga facture ya libala ya mwana Elite soon as possible soko tokei na kanisi kosenga koumisa mpe mingi te landisa biso. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, na ndenge tobandaki na Yesu, na kosenga susu noko na biso ya samelaka mingi abondela lisusu afin que to bovanda mamu to boela kokende te po bomelaki kasi na bongisa pe mwa biloko mukengi ke pona te bo kisama motema. Vraiment okovanda beaucoup. Merci. Merci. Il a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vraiment, tout le monde qui tout matin qui tout quitte mais tout comme à niveau mon pays mité ma batunyo so et sepelé. Amen. Bibi était Nzambe Nzambe a ba projet qui toko. Et parmi ces projets, au peut-être à quelqu'un qui prend un rite, ils a peut-être un jour rite à Kola, à Bala, à Kwampena Isika na Emoko. Et na Kobala na Nzamba permettre ba étape ya bandeli et bandeli ko se réaliser. Et nous quand tout était tout pesi Nzambe merci. Amen. Dieu notre Père, mitema na biso etonyami na esengo. Potenkolo na oyo nyonso osalikat na esika oyo. On sent na lola. La Bible déclare dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets. Amen. Et ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Na mitema na bango Nzambe bazana posta ba koma esika moko. Et yondo pesa kama koki, yondo pesa kama kasi. Tikete nkolo osunga bango étape o babandi bakena ngo kino na suka afin que kombo na yo ezwa lokumu na kombo na Yesu Kristo azali mo konte mo bikisi na biso. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you, Philippe. Ça, vous n'avez qu'à la picture.